Kota la biso, mesdames, demoiselles et messieurs, aujourd'hui, on va parler sur l'actualité, sur acquittement ya Koffi Olomide, Mopao Mokonzi. Mesdames, demoiselles et messieurs, ndenge balobaki azonga après kokanga ene bakanga ki basambisa ki balobaki bakozong saye le 13 décembre pour bakatela ye ou soit bakatela ye ce qui 8 ans. Pourquoi pas na pesimbote na base matonge a rakata ya Afrika ya ngele, pourquoi pas tu boze bele bota biso Francis Kanabo maître Jaguar balobi Koffi ya ngombe depuis Cape Town boza ebele balobi bilele ba saper ebele ba kotala biso na ngongo na rakata Afrika ya ngele. Merci beaucoup boza kebele. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision. Merci pour la diaspora, chaîne Yaba Congolais, chaîne Bana Oyo, Babimamboka, chaîne Bana Oba Libanda, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaîne Yabana Oyo, Bazanga Bapara, chaîne Bana O, Bazanga Bapara, mais Batika Bapara, Bakenda Libanda Yamboka pour nous saluer, Moussa, Bango, chaîne Yaba diaspora, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaîne Yaba diaspora, Yaba Sud-Africain, Yaba Congolais. Bateau bazar aux États-Unis, dans la France, la Belgique, chaîne ya bateau News, tout qui France Télévision. Merci Nebo Yambi Angola Banda Kunabino, Bokoti Kin France Télévision, partout, bozo partager ma vidéo, bozo liker, bozo aimer, bozo commenter, yango et osa biso. Esengo oyo wapi. Mesdames, demoiselles et messieurs, bozo Katia Kin France Télévision, tikete Kimia Engela Mabota, Mabino bozo belé. Kota la biso na minute oyo boza en Europe, bozali na Asie, bozali partout dans le monde. Mesdames, demoiselles et messieurs, bozali na rata Afrika Engele, Durban, Cape Town, Pretoria, Marisburg, kota la émission na biso, mesdames, demoiselles et messieurs, Kimia Engela, omabota mwabino, eza mwana mboka, Yannick Wenge, moto atonda na kibonzambe, biso so nzambe te mawa, na ebite so ito ozala wapi, mesdames, demoiselles et messieurs, Kimia Engela Mabota Mwabino, Kimia la famille mère VP, joyeux Noël 2022, Toko Kota avec impact, Kota vraiment la chance, na fidèle, Kota, na bénédiction, la famille à Bino Bogotala. Émission Nabiso, mesdames, demoiselles et messieurs, face à l'actualité, tout solo sur l'actualité, les caras. Namboka na biso, mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup na maman Del Yombo, maman Ndima Kouvara na Babouakama, pourquoi pas na pesimbote, na base matonge, a rakata ya Afrika ya ngele, pourquoi pas tu boze bele bota na biso Francis Kanabo maître Jaguar balobi Koffi ya ngombe depuis Cape Town boza ebele balobi bilele ba saper ebele ba kotala biso na ngongo na rakata Afrika ya ngele. Merci beaucoup boza kebele. Kota la biso, mesdames, demoiselles et messieurs, aujourd'hui on va parler sur l'actualité, sur acquittement ya Koffi Olomide, Mopao Mokonzi. Mesdames, demoiselles et messieurs, ndenge balobaki azonga après kokanga ene bakanga ki basambisa ki balobaki bakozong saye le 13 décembre pour bakatela ye ou soit bakatela ye ce qui 8 ans depuis ce qui ndeni to bakite baote ko akite Koffi Olomide bomoni impact oyo esami bomoni ndenge fete le kina kata ndako na ye bomoni ba musicien ba sepeli ndenge Koffi Olomide abimé innocent par rapport ya bakization bakizaki a violaka ba danseuse na ye. En tout cas bomoni ba uti ko akite l'artiste musicien Koffi Olomide yaza icône ya musique mboka na biso biso kongo ngaka so Koffi Olomide azate to ko beta nzembo na ye aza icône Koffi aza boy Koffi aza na bomoi biso so to inaye congolais to inaye ba combattre bo telemi contre Koffi Olomide. Koffi Olomide a fait sa valeur ya musique congolais, mesdames, demoiselles et messieurs, libanda ya mboka. Koffi Olomide a fait sa musique na biso valeur lelo na balibanda okuta na étranger okuta na mutu moko biso bino you know Koffi Olomide to ça dit Koffi Olomide na ba anglophone balinga musala saraka. Mesdames, demoiselles et messieurs, bomoni lokuta ya ba danseuse ndenge bimi ke Koffi a viola kabango bakela ko fungola ba plainte que Koffi Olomide a viola kabango na makasi. Mesdames, demoiselles et messieurs, mais tout mona Sandra Lina ex danseuse ya Koffi Olomide ndenge aleka na télévision
kolobake bangonde yepe yende atanga personnellement yende abana ko kende ko provoquer Koffi Olomide, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Batika tikela ko kosela Koffi makambo. Ba mama mikolo wana bauta bandaku na bango ya pasi bandaku ya nzala. Pasi ba koteka mapa esimbite place à Kepoto, vous avez parce que le pan rouba nangote. Bon, Kepoto ndeni. Aïe, père Koffi Olomide, mesdames et messieurs. Tant que vous avez orchestre, on a violé Rabatu. Bino ba basi bokuna kuluka musala kuna pourquoi? C'est que vous avez un intérêt à viol. Le solo à Mamba Koffi violé danseuse, et ça le solo à l'éloté à Kala. Depuis Kala, quartier la tête au raba kanaba danseuse, va violé raba danseuse, n'engezala. Ce que vous avez un koluka nini kuna. Pour moi que l'élo vérité monani, que bino mo bolula Koffi Olomide na musika. De moment on a vu ça bina, bon on a vu mbiji, poche mbiji, ça livre mobile mbiji. Boké beaucoup dans l'orchestre et quartier latin. Boké na rango na ba beats moko boyi. Lelo pour passer banda kala, Koffi Olomide violera ba danser c'est bina banda kala, mais lelo justice français ba quitter na ba accusation wana ba finga qui est mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Courage, monsieur Koffi Olomide, et puis continuez Moussala na yoko sala. Le nom na yoko comprendre que ba jaloux ya Koffi Olomide bazaki ebele. Bandeko balingaki musique ya Koffi Olomide koya. Bandeko balingaki Koffi Olomide asila bazaki ebele mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Koffi Olomide c'est un père de famille, azana bana na ye. Moi si dans la famille naie, Koffi Olomide ali à la musique, Koffi Olomide lelo apesi valeur na musique ya mboka na biso mesdames et messieurs. Koffi Olomide sali fali lelo fali akangi. Lelo fali ipupa akangi mwana ya Koffi Olomide. Fali ipupa Koffi Olomide ba sa la fierté ya musique congolaise libana mboka. Comment to luka ba kangai? Comment to luka richite ya mwana mobali? Bande boko talanga topé sa chance peut topé sa courage ceux qui mutaza en vie les jeunes vivants mais c'est Koffi Olomide à sa musique à kitoko lelo ba congolais moko bo soi-disant ba combattant ba telema ki ba kozela ba katela 8 ans de prison ceux qui ba kateli Koffi Olomide 8 ans de prison yo kozwa nini combattant ba émission na lobaki na jeune na biso tozaka pour te onga pour combattant te onga pour musicien te soki osali malamu toya to féliciter yo to encourager yo mesdames, mesdemoiselles et messieurs soki pe osali mabe toya to kopanza parce que cette émission c'est une émission de divertissement face à l'actualité, l'émission qui vous permet à découvrir des actualités qui se passent au Congo mesdames et messieurs et partout dans le monde. Toyaka poto panza vérité. Au sali ya malamu, on va parler sur ça. Yamabe toko panza. Ba kombata ba telemaki pour l'arrestation Koffi Olomide. Ba kombata ba telemaki pour na ko finish ko silisa ko mese Koffi Olomide. Merci beaucoup na kuzu. Babila tabilamba o ba komana kuzu. Azan de Congolais lelo abimi meilleur habillé topé meilleur couturier congolais dans l'Afrique du Sud. Meilleur couturier congolais dans l'Afrique du Sud. Maison na kuzu. Ako sala bilamba kitoko ba rolata yango. Ba opesa et trophée ça médio. Na diplôme de mérite. Mesdames et messieurs. Yango to ba biso to lobela bato ko sa malamu. Osama malamu te to lobela ote. Koffi Olomide aza quitté na accusation et viol. Mamba viol le banda lelo te kala. Koffi Olomide ko violé ba danseuse. Le to comprendre que congolais qui motema mabe. Mboka na biso za ko avancer te parce que congolais esprit ya mabe alingi ndeko na ya bongate.
ndeko ça eloko malonga te biso zo toza ka de sem toza le même toza ndenge moko ndeko nga beta miziki te so abeti miziki ya kozwa mbongo ebele awa ok musala na eza miziki congolais motema mabe evandi na motema ya congolais yango to avancer te yango to kokufa lokola banyama même si so tali awa na kata fu d'ici il y a des congolais ba kokufa lokola ba soso pour ki motema mabe se multiplier yango bomona ba combattant ba koti ba ki motema mabe moko boye qui jalousie za na kati wana ki ndoki eza na kati wana mesdames et messieurs ba politicien ba kokendaka poto tongo midi pokwa ba ko politicien ba bandaku partout na mokili mais soki ba ye poto pom na bango za raté ba commentaire ba betaka bango te ba menacera bango te mesdames et messieurs monsieur comment na ba musicien ba politicien ba tongi mboka bandako ebele ba politicien ba sali ba sextape ba vidéo ya sextape ba yiba ba mbongo na mboka na biso motema mabe to tchangoka na ba musicien ba joueur ba kena kobeta ba bale libanda bazaka menacer te to zo mayele to tchela ba musicien mesdames et messieurs Koffi Olomide bomoni makambo salaki aketi na este meeting abeti musique tina Rwanda polémique akobeta musique na Rwanda pourquoi Kagame azaki na Kinshasa wana bosala nini auto ko na Kinshasa donc Koffi aza kuna kimotema mabe ya congolais ya makasi mesdames et messieurs congolais richesse kimotema mabe merci beaucoup et félicitations Koffi Olomide malgré l'accusation lelo innocent confiance libre ok de France ok de Paris ok Afrique ingele beta musique na ndenge za kaka mesdames et messieurs merci la fidélité la belle confiance vous avez belé dans monde entier côté l'émission la biso face à l'actualité présentée par Wabino Yannick Wenge moto atonda na kati na kibonzambe mesdames demoiselles et messieurs biso so yesute na ebité ce torusuka wapi mesdames et messieurs merci la confiance pe fidélité la bino bopona kin France pour vous aller former na ngonga nyos tout pour ko yeba l'actualité kolika na moko na biso mesdames demoiselles et messieurs kimia ya Yesu Kristo masi ya mwana tata nzambe engela o mabota mo bino bozaki belo kota la biso maison na kuzu lata lamba oyo ba koma na kuzu za mo bimba oyo wapi ndeko congolais azui trophée impact na idéologie meilleur couturier na kati Afrika ingele. Merci beaucoup. Partagez vidéo na kibonzambe nyonso kota parce que Kin France chaîne d'actualité chaîne ba congolais ya bana oyo bazanga tina bana oyo babwakisa la bomwana leo bakoma batu Kin France télévision. Abonnez-vous massivement, aimez, partagez notre émission au Sala bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était pour moi un grand plaisir de savoir que vous avez belé. Quant à l'émission la biso face à l'actualité, Kimia Yakolo Ingela Wabuta Wabino.